Comment on fait un galop et soulager un maman? Non mais ma docteur voilà, adore la schéma, regarde bien ça va, mais moi ça va. Natundi yukulu Yesu atilangai inosuka na milanzela na yonko misama sajalama olo natondi yo na bolingo na yo ya malamu mikabaki na ekoyesu unangai na bikisaba otika. Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisikana elongo na nzambe oyo babenga na makomi. Maman Peggy oza moko ya bakunda sister oza parmi bapionnier la musique gospel ya mboka na biso. Alors toute la grande équipe technique ya les Nazariens na maman na biso Tiffany pour présenter bino ba sincère condoléances. Mais avant tout tolingi toyeba nanu nini ekomaki po lelo tozanga maman na biso lisi. Merci beaucoup. Rapporter na opesa bakinyonso balanda ngambo ngapi na opesa ngapi na efami boza makasi parce que zinga ezike nana ya l'église boye so biso toyebi bino boyoki osepeli lokumu ezongopana nzambe eza epasi nande biso toyoka mpasi donc ezalaki mwa malaise mwa 4-5 jours nayebi te parce que toyoka koperdre te niese eyebi te so basrese esangani nayebi ebi bezoba biso tout concours bien de seigneur ntango esali bamalese wana ezali kisina enorme ntango azwi traitement na ezongi na poko abenakeza mosika te avandaka so azwi traitement akova toute la journée kozala ayaka 7 heures alongwa awa baeleyaka ezesawaki mosala asue epaka expérience wana ntango mandeli tozalaki na mi mortuaire ya niese na cité verte EIP ngam na kidengi alingi alingi na lokola na ozwanga bakisi ayakali na bwanisa ntikala na oyo obimisa ntuku to oyoki makokilia ya osali na kei nayebi mpe festival dansisi naye kosonga kuna ntango ekutuvuturu ba 3 heures nazongi lisusu 3 heures du matin nazongi lisusu parce que nayebi expositeur ya niasima abien penga na yanga kaka yokisa nga bien lokola baexpose pardon mpo bafuna to totaka mona ya sika comme ça tokabwani wana azalaki nika na bamalaise ezalaki na mopena azozwali kisi espesa ka tokomi sampu toye nabengi banga bozanga pi akor deja ekoti na sala abiyokeyokeyake mime nakotambola makolesa en face ngapi botansika fata atikali na yepe nga mpe na ngisanga eso tocontinue avec un peu cimetière ye Kimberly tobandi ozanga tokami na mbuteyage 16h30 ti 21h30 tozaka na tila sitendika etango topuse mpote babima sikota na mbuteyage jefobal topusani ti
la cité vers place matin. Donc on a pas intérêt de ça vers la demi vacances. On va dans soumis. To sera 30 minutes. Donc on a un habit de pousser 22h30. Arrive ici à l'objet. Dimanche matin. Accueilli, accoutillé. Et ici on est habillé. On va faire un lot et soulager un matin. Non mais ma docteur voilà. Azo la schéma là. Bien ça va même ça va. Kabisa. Habia pe bado kuje na dia kite parce que na rien à petit. Et puis bah ça laisse. Ni moi la vida parti. Aqui c'est les moi rien à moi. C'est pas autant à zoe doer na centre zoe de moi. Ils allaient pembe na to vito fanda. Pourquoi avant c'était ça bébé. Habia na quand on a ça na bébé dimanche là. Na sina na bébé et ça na. Siko ba ese okenda ku lokale ko kebe. Naga nasaka kangala na mpepe like kuna na so mo pesa parce que ça fait so ya na ko la bibi a continue na to ya mona ki fa ali pe na ki so mo bien fait on bon dit la bibi nga pesa ki so après les mots après ay avant la kit vas-y ne peut pas prendre des objectifs damu pepe na vanda ki nazonga nazayela nazongile na natala naye ngoto na mwenda peti nabili mwesa ipasi nga bati kilo metro kati abina weti mbulon isunga sina problème kati après bipaka alali nomweliki alobasi toto bengi alobasi bitemba selection mokanda mbala moko mfula makasi bandita rebanda toujours wanzu kokomana ya osapekele ya mwa bitu bakumaiko bitu ozwaki ete bitu amina transfert ke dalie ekiningali quand on a sabi bobandale abimi motema nebetata beto bakisi babi poko ebeta te kosala procédure trama okeka botete ozalaka mwa sukasuka kwa confirme apanza anda vetema ti à 2 heures nous avons fait non mais ok disparition là y est et si passe dans le monde entier surtout là bas chrétien il y a solo parce que Bino Boza non je parle d'abord des chrétiens et puis monde entier alors parce que Bino Boza bah icône na gospel il y a une disparition il y a moko et ça passe mais je pense que évangélisation au binombo panda ko sala pour continuer en haut ou peut-être disparition na yé ko sala ke misusu bazo kapota balemba et consort est-ce que vous continuer évangélisation continue parce que tu es banzé Natondi yokolo Yesu atelangai inosuka na milanzela na yoko kumisama sajalama olo natondi yo na bolingo na yo ya malamu mikabaki na ekolesu mpona ngai na bikisama otika chokoba ça c'est mission on va tirer on va pas tirer ça on va le faire réponse on va faire sur le bon avec bien on fait c'est on peut bien on kali on va faire et on le dit quoi akuba obaki na okuke ya siseni maman Abisso Peggy c'est vrai que balobi to sepela na oyo nzambe azopesa biso etoyeba mpe ke ye moto apesaka ye moto azwaka lelo azwi mama na biso Lucie
na yo tikali message nini oyo kopesa na monde entier chrétien chantre et consort musicien oyo nyonso basalelaka nzambe message nini kopesa na mpona sango ya pasi ekomeli bino na famille na bino nazonga mokesi mota olobi bachrétien lobi te bato nyonso mosu asambelani te nayebi nze boye masi ya yo nde kote pende apesi neti exemple bafali ayimba nzembo yesu mon exemple lelo tobengaka akoza ndenge on a levé ça kaka et ça parce que là ça va mentir dans ça va dire mais ça banguna na ndezo yemba ndezo na ya disiplinsa kuna nsamate yango ya pasi ya mosima ya ya apena nango ba nango ba bago kate baseta yo ki yango alili lokola ok na mona yango esali ngai siko eza pesa makasi monde bino bozo ya mimi mama nchamba uti mwanda sika mama voilà toyebi ke wana eza ya kobomba te toloba yango vérité biso eza bajournaliste ya investigation na AMCC eza na mwa ezalaki na mwa bambilinga mais espérons ke ozotrouve compromis parce que oyo azalaki président frère Patrice adémissionnaki et puis il s'avère qu'adémissionnaki na pression sikoyo ndenge problème oyo ekomeli bino ozosorganize ndenge nini surtout na AMCC kozala bango nyonso soki ayetongo azongaka oza société donc soki ezali problème moko ezalaki kolasama na mcc mais lokola liwa moko oswana te oza na bolingontre banini wana eyaka na waka eza mopepe mo eya elingo te eza te mais toasude nde tozali ngai nde mpona benga ye mpona benga ye yo oza na pasi yo ozoki kasi mpona informe ata bapapa na biso ota informe bango make mwana mpona tosa ozotosa eza na se ya bayaya eza na se ya bapapa nga na obenga fa participelo na obenga na informe yayebi na mpona informe azanga ngepeta oya na ye parce que quand papa biso yemisa te ya kaka tena ntango mpe mama atikaki biso parce que toza sutelo mbongo tozali na lobi zodo ya dimanche David avandi abandali tika troisième temps dans la bande qui avant la pesa na pas du tout omona donc classe omona biso makambo omona kangi to bana nzambe ko former tot bacondoléance oyo fali mpoka apresente epa na yo epi na famille mokumba elobeli yo nini parce que souvent toyebi bango bazalaka bamisien profane mais acte asali wana geste asali wana apose mpo na yo okolobali geste mpe ya soutenir financièrement eza exemple ya bato mosusu ntango sopasi mona ntango sopasi mona azolinga te ntango sopasi mona asoutenirza te mais yasali atali mpe kana nde nzembo biso ezobete epa na ye moto yango asala ngo eza bato tozala po tomema suboyi ya makasi pourquoi y a-t-elle si biso tobi merci 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 envoie merci programme eza ndenge nini jusque là po mama na biso Lucie Kunda auti kotika biso kala te jusque là bafamille bosali déjà programme ou bien bozana on a pas pour parler donc toutes les deux familles bazoyokana parce que c'est une femme bien une femme mariée
donc côté ya mobali basolola na kuta papa ya biso e basakisaka biso so na bato foto eza na botosi eza te olokwa na yebana tikuna nakie nango non eza na se ya bapara eza na se ya mobali baosangana mpe bantourage bapesa kopesa ndeba na ntango bazozela bandeko na ndeko na mosikuto mbai aleli te mais ndeko paster abenga na France abenga na États-Unis baalela nayembi moto akoble bavideo na biso nyonso eyaka tokomi na biso na suka ya interview na biso mama Piki Nda message nini okoki kopesa na moko oyo ya bamama oyo akomi na primature mbala ya liboso depuis Congo ezala Congo tozwa mwasi oyo azala première ministre message nini okoki kopesa. Merci de soutenir lié et c'est bonne félicitation. Donc ce soutien sera en Zambie. Comme tout le monde a comme un Zambie na lolinga. C'est parti ça. C'est que à travailler déjà bien. Parti Moussa qui fait un Zambie à Kabia. Azam kasika. Parce que camarade a avec travailler tout à l'heure mois de mars les aussi là Fanny oh maman la biso Lucia comment oyo marka yo makasi tilelo oyo moloba na ke nzamba inspira e koleka merci ya yende lunga nanga anzembo nyonso eza na capacité na anzembo nyonso na kitoko eza anzembo mosusu ngala neti ngala lingaka merci ya yende lunga nanga koya sa ebele na bameba kilo ebele na ça va non je vais tout casser ça va nzembo ebele bato ya banzambe ebele batuni mokili biso toponi nzamba bibilia yesu masiya azali mokonzi abengaka biso baleki na ye na bomengo ya papa tokota na kati mokolo ezali tokomona na miso esengo Nous vous disons un grand merci d'avoir accepté cette interview. Nous vous disons un grand merci. Merci na kote Seigneur Konta. Bien sûr. Puis si on a un numéro à 081 28 68 002 081 28 68 002. Que Dieu vous assiste. Merci beaucoup. aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete